master of all. Hallelujah, hallelujah. Faithful, mighty. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of, I call you Jesus, the master of, I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Faithful, mighty. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of, I call you Jesus, the master of, yes, you are, sweet Jesus, you're the bright and morning star, morning star, yeah. Oh, Jesus, you're the mighty, mighty boss. I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Yes, I know. Hallelujah, hallelujah. Shemotania. Hallelujah. I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Thankfully, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of. I call you Jesus, the master of. I call you Jesus, the master of.
Shalom, shalom, bien-aimé, beauté, bipai biso, bozali, kolanda biso, nalobi, tika ete nzambe apambola bino, bandeko na ngai, nzambe akoba kosala bino bolamu, bipai biso, bozali, na mabota na bino, bien-aimé, ezali lisusu mokolo malamu, kolo azali kopesa biso banso, na tina ete to ya lisusu liboso na ye, pona kobondela ye. Ye azali nzambe na bolingo, azali nzambe na bokasi nyonso, aza nzambe na bomoi, oyo abandonaka bayaka epai na ye te. Bien-aimé, tango toyaka bo epai na ye, nde tango bavi na biso bien-aimé, ekomaka ba sujet de gloire, parce que lui, il nous appelait dans son amour. Bien-aimé, na pesi bino mbote, dans le bin zamba pambola yo, soki ezali pe mbala na yo aliboso ya ko rejoindre biso na Hope Minute, na lobi bienvenue. Toza katikati na programme na biso ya vendredi losambo, bipai wapi toyaka ko intercéder ensemble tout le vendredi à 20h. Bipai nyonso yo zali ezala na Afrique, na Europe, na Amérique, Asie, Océanie, na pesi yo mbote mama, na pesi yo mbote papa, na lobi tika nzambe akoba kosala yo bolamu na libota na yo mobimba. Bandeko na nga na ko encourager bino ba ebozali déjà na biso en ligne, tokende banso ko évangéliser. Bien-aimé, Hope Minute ezali pona ko panza sango malamu, ko évangéliser, ko tambusa liloba na nzambe na mokili mobimba. Ete bayebi ete baye babikisama penkembo ezonge pa na nzambe. Yango na koloba ete mon frère, ma soeur, évangéliser na biso. Aimez vidéo oyo, partagez yango, invitez basusu, yebisa bango ete tozali live sur Facebook, tozali live sur YouTube, pe toza awa pona ko bondela nzambe elongo. Na yango nzambe apambola yo tozali ko aimer vidéo oyo, yo tozali ko partager yango pe ko bengisa basusu. Nzambe na lola akanisela yo bisika nyonso ozali, pe surtout yo moto ko bondela na biso. Nzambe azongisela yo ya mingi au nom de Jésus. Bien-aimé, Nzambe mosusu azate. Nzambe otobondelaka yende aza nzambe asolo azali si likolo na se. Pe c'est un Dieu fidèle. Yango na lingaka tango tozokende ko panza sango malamu na ye, ko bengisa basusu, tozangisa te koloba na moto moko ete notre Dieu est fidèle et il reste fidèle. Yango ngana lobi na bino bandeko na ngai, notre Dieu est fidèle, Dieu reste fidèle. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse vous bénir, que sa paix puisse continuer à se renouveler, n'est-ce pas, dans vos vies, dans vos maisons. Mes frères, mes sœurs, le lot ezali vendredi losambo. Na lingi bipa yo zali ozwa déjà position na yo ya losambo. Bien-aimé, eza mokolo toyaka kopelisa nde moto. Ah, bien-aimé, la Bible nous appelle à prier les uns pour les autres. Et la Bible nous dit, bien-aimé, de prier sans cesse. Oh, la Bible, bien-aimé, nous dit de veiller et prier, car notre ennemi rôde tout autour. Mais Seigneur, te biso to pesa opportunité. Nango bien-aimé, Seigneur na biso tozala kabato alo sambo tango nyonso. Ba eba kotika la katango nyonso éveillé. Oh, mon frère, ma soeur, atatango zo lala, mais molimo na yo zo bondela. Bien-aimé, ne bongo milimo mabe ko banga yo, bando ki bako banga yo. Ya molili bien-aimé ko pousse na te. Pourquoi? Parce que mesanisi âme na yo, o mesanisi bien-aimé esprit na yo, na exercice wana ya ko bondela katango nyonso. Yango nde kendaka ko kolisa kondima na moto, yango nde pe kendaka ko pelisa lisusu moto ya molimo mosantu makasi na vi na moto pe na ndako bisika moto azofanda. Yango bien-aimé na lobi tika la concentré au nom puissant de Jésus-Christ, tozo kende ko bondela. Oh, Jesus, I call you Jesus, the master of all. Ndeko na ngai na lingi tozwa déjà position kosambo. Oloza mokolo intercession bien-aimé. Eza mokolo tomatisaka moto liboso na nkolo.
Pe komela ndeko moko kuna ete thème na biso apoko malelo bien aimé tozokende lukande grâce na Nzambe. La Bible dit c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde. Il fait grâce à qui il veut. Nango wana thème na biso apoko malelo ekozala ete il est le Dieu de toute grâce. Komela moto moko ete thème na biso apoko malelo le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute grâce. Nde yango ekozala thème na biso apoko malelo. Bien aimé leo tozo lukaka ngolu na Nzambe na bavi na biso. Nzambe sengeli to lukaka ye. To lukaka ye na kondima. To lukaka ye bien aimé na losambo. Pe bien aimé to sengaka grâce na etango nyonso. Alors poko malelo bien aimé ndeko na ngai mama papa oyebi esika vi na yo ezali. Tu sais très bien aimé lokoni ezo se passer na vi na. Tant mususu Nzamba uti ko élever yo. Tant mususu Nzamba uti ko pambola yo. Siko toko senga esusu bien aimé grâce wana se renouveler. Tant mususu yo zo se retrouver na difficulté. Tant mususu bien aimé défi ba obstacle temi liboso na yo. Toko senga ka na Nzambe wana bien aimé na grâce na ye. Nzele fungwama. Ata liboso na mai nzele fungwama. Ata na kati na moto soki bien aimé ndeko na nga o se sentir tene. Vi na nga na minto eza na moto. Naza entouré na wa mabe bien aimé toko senga kaka grâce na ye afin que bien aimé puissance na ye se manifester pour na ko bebisa misala na Satan. Oh mes frères mes sœurs, la Bible dit il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il nous a donné le pouvoir de saisir le serpent. Il nous a donné le pouvoir, bien-aimé, de marcher sur le scorpion et sur le serpent. Bien-aimé, il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Bien-aimé, tout cela par sa grâce. Il est le Dieu de grâce. Ezala bandeko mususu toza komitungisa makambo eleki mo ebele na motu ezolekana ezosala masusu ndenge yo kalikilaki te na ndaku na yo ezosala masusu te ndenge yo bien aimé o esperaki te na vie na yo. Mais nalingi nayebisa yo lelo le Dieu que nous prions c'est un Dieu de grâce. Il nous abandonne jamais et il t'abandonnera jamais maman. Maman nazo yebisa yo ce Dieu-là que nous prions, il ne t'abandonnera pas à cause de son amour, à cause de son nom. De konangai, nalingi tokende mbango kofongola biso banso, Biblia na biso na mokanda na 2 Timothée chapitre 1, tozozwa verset 9 à 10. Kende kofongola na ngai na mokanda na 2 Timothée chapitre 1 verset 9 à 10. La Bible dit ceci, mes frères, mes sœurs. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. 2 Timothée chapitre 1 verset 9 à 10. Nalingi pe lisusu ndeko na ngai ofongola na ngai na mokanda na 1 Pierre. Kene na ngai na mokanda na 1 Pierre chapitre 5 tozwaka verset moko verset 10. 1 Pierre chapitre 5 verset 10.
Donc, il pense on a 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. La Bible dit ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Bon, vous allez qui 1 Pierre 5, le verset 10. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Timothée, il nous a sauvés et il nous a donné une sainte vocation. Bien-aimés, ce que j'aime, la Bible souligne pour dire que il a fait tout cela selon la grâce, selon sa grâce immense. Mes frères et mes sœurs, le Dieu que nous prions, c'est lui qui nous a appelés en Jésus-Christ, c'est un Père d'amour. Bien-aimé, alinga biso yambo ete biso toyebai. Alinga biso malgré masumu na biso. Est-ce que ndeko moko ayebelo kwa? Bien-aimé, voilà. Mitala yo moko, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Tango yo moko na motema na oyeba akete, mikolo penza na tamboli malamu te. Na tamboli na lokuta mwa mingi. Mais malgré tout cela, Nzambe wana renouveler la grâce na likolo na yo pour que yo maman, yo papa ozala en vie. Mes frères, mes sœurs, le souffle de vie que nous avons, c'est une grâce de la part de Dieu. Bien aimé, pourquoi j'insiste à Kolobaïte, c'est une grâce? Parce que, bien aimé, nous ne vivons pas à cause de nos œuvres. Non. Bien aimé, la Bible dit, si c'était à cause des œuvres, c'est que la grâce était vaine. Mais mon côté, bien aimé, Okiko, mi biki sa cause ya misala na ye. Parce que, bien aimé, ba vi na biso mitema na biso tondi mabe belé za sanduka mabe mingi. Deux fois bien aimé to se retrouve ka tozo sala mabe sans même le savoir. Des fois même bien aimé toza bloqué la ténèbre malgré que to kenra l'église mais tozo kansa ke tozo sala les malamu mais c'est faux. Bien aimé le mercredi na bana ko lobali kambo etali jalousie kanda vengeance. Bien aimé, je disais que ce sont là, bien aimé, éléments au monguna a utilisé plus souvent na ba esi bandimela yesu lokola mokonzi po bikisi pona ko luka ko zoni sabango na mabe. Est-ce que ndeko moko azoyo? Bien aimé, ezana bilembo mosusu Satana ayaka ko bwaka ngo liboso na biso. Et puis magaloko les a normal et puis magaloko la bien de mettre mususu eza droit na yo mais en réalité bien aimé eza mitamba zo tiela yo pokwe isamaka et te yo longwa na présence na Nzambe obungi sa grâce o Nzamba chaka likolo na yo pe faso asala kango mingi ayaka na nzela na kanda mingi ayaka na nzela bien aimé ya jalousie mingi ayaka na nzela ya lokuta mingi ayaka na nzela ya haine. Bien moko mona bandimi bana na Nzambe tozo kende l'église mais toza na ba ennemi, c'est-à-dire bato tolinga ko solliciter. Comment tu expliques cela? Mais kova na pena batu ozo beta pe ni solo le binga na zaka Nzambe. Bien aimé, la Bible dit celui qui prétend être dans la lumière, mais qui haït son frère, est encore dans les ténèbres. Ouais, te mwana na Nzambe. Oh, ya yebi liloba na Nzambe. Oh, bien aimé, akangola mana makila. Akoki ko tambola na NT. Akoki ko tambola na vengeance te. Akoki ko zala na ba liste ya ennemi te. Oh, ye na sol sakaeli susu te. Te ye na chae mupanzi. Bien aimé, ça n'existe pas.
Makamwane utake pas Satana. C'est du diable tout ça. Nangolelo alobi tozonga tosenga grâce na ye. C'est pourquoi il nous dit, il est le Dieu de toute grâce. Parce qu'il nous a sauvés par la grâce. Jésus-Christ bien-aimé est venu dans le monde, c'était à cause de l'amour, afin que la grâce de Dieu puisse se manifester. Et Nanziana Yesu bien-aimé, tokangolama. Yesu allié bien-aimé, azue sikana yo. Peu importe nombre de masumu na yo. Nombre ya milimo mabe banda kolata yo. Nombre ya malédiction vandaki na famille na yo. Bien-aimé mon frère, ma soeur, Zambé wana pesa Jésus azwa esika na yo katikati na famille na yo. Nazoloba na mama moko yo kanga malamu ndeko na ngai. Zamba tindaki Yesu aya akota katikati na famille na yo. Na nzoto ya yo pour que malédiction o ezaki likolo na famille na yo. Bien-aimé, bilakeli o efanda ki likolo na famille na yo, eza esusu na force likolo na vie na ote. C'est-à-dire que Jésus siko a remplacé yo katikati na famille na yo pour que yo maman okoma libre. Bien-aimé, il a fait ça par amour. Parce que bien-aimé, so ezaki misala moko talingaka bikisama. Bien-aimé, so ezaki ba œuvre na biso moko te. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et dans sa grâce, bien-aimé, il veut que nous puissions marcher selon sa parole. Bien-aimé, la Bible me dit, mes frères, mes sœurs, la Bible me dit, dans Galates chapitre 5, le verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, tant que nous faisons ça, ils ont été pointés na yonanga toko ma libre. Pourquoi libre? Parce que yen zambo a linga biso. Zambo atina ki yesoya bien aimé, aza libre. Et si nous avons été créés à son image, ceux qui ont papa ou maman, tu as été créé à l'image de Dieu, tu dois être libre du péché. Alors, eza vraiment contraire. Bakuta yo motondimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Ozo yina basusu. Bakuta yo motondimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Oza motona kanda. Ya mwa kutu ekosa. Yo likamuke nya. Yo mukamuke nakolakisa yo. Yo likamuke oyini. Yo likamuke vengeance. Tokotala ngana yo bien aimé. Est-ce que Yesu a ça qui okengana yo tokotal? Il nous a donné l'amour. Et il veut que bien aimé nous puissions connaître la vérité afin que la vérité puisse nous affranchir. Et la vérité c'est que bien aimé moto mon côté mérita qui grâce wana. Moto mon côté mérita qui liberté autozoa para Yesu. C'était à cause de l'amour. C'est pourquoi il veut que nous puissions connaître l'amour, porter cet amour là pour nos prochains. Porter cet amour-là, bien-aimé, pour na yenzambe na bomoy. C'est à cela que, bien-aimé, nous serons réellement sauvés, réellement libres. Mais ce qu'on se retrouvera, bien-aimé, facilement kanda, facilement yinaka, facilement yokara maloba vengeance, yokara maloba, bien-aimé, nakotal sayo, nakolaki sayo, bien-aimé, c'est que d'une part, ton cœur n'est pas encore libéré. C'est que quelque part, on a motema na yo na le koma liberté. On dit mais là qui na o Yesu, on les cas qui n'ont pas la délivrance, mais seulement bien aimé, la chair pour ça nous autres, parce que ça na pour ça mokile mo na yo kaka. O mizongi si yo moko na mabe. Sans que oyeba. Pourquoi? Parce que bimitambo monguna etizaka plus pour na ko ramener ba na Nzambe katikata mabe zaka yango wana. Ce qui jalousie, on sa la kanda na haine. Ce qui kanda na haine, on sa la vengeance. Ce qui vengeance c'est le kuta. Combien de ba na Nzambe bazo tambo na hypocrisie. Bien aimé zo position to zo bonde. Le kolongai esengeli to ke no senga ngolu na nkolo. Ngolu na nkolo parce que lui nous a démontré l'amour sur la croix. Et c'est to ke le kolela mawa na Nzambe bien aimé. Parce que si nous avons été rachetés par le sang bien-aimé, on doit vivre comme des hommes et des femmes renouvelés en Jésus-Christ. Et c'est que to pika na ndenge lolenge abatwa sika.
makambo ya kala fo etikala. Mama mituna nanu, papa nanga mituna nanu. Ndenge nini makambo ya kala komo zonga na vie na yo. Pe ozo parvenir bien aimé. Yako défendre yango. Makasi kutu yako avouer yango yako boya yango ezayo lisusu te. Est-ce que si déjà omi telemisa o tiki nanu nyonso omi tuni yango nga likambo ezakani. Le mercredi na lobaki to mituna. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la haine? Pourquoi la vengeance dans nos cœurs? Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons été sauvés en Jésus-Christ, nous qui avons reçu le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, bien-aimé, kande utu wapi? La vérité c'est que au kansa koza molimo na nzambe moza suna molimo na nzambe te tika na encore habitude. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la tempérance. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la paix, il sait donner la paix. Celui qui a l'Esprit de Dieu, bien-aimé, il a la douceur, il sait donner la douceur. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la vérité, il parle toujours en vérité, il dit toujours la vérité. Celui qui a l'Esprit de Dieu, bien-aimé, mes frères, mes sœurs, ne haït pas. C'est pourquoi Jean a dit, celui qui prétend être dans la lumière, mais qui haït son frère, il est encore dans les ténèbres. C'est-à-dire, aux dans les ténèbres, aux dans molili, momi yebite koza molili. Pourquoi pas c'est comment na wabiti na yo? Nzamba sunga yo ndeko nanga yo kanga. Nzamba yo kaoma wana poko malelo. On demandera sa grâce. On va les renoncer à tout cela, bien-aimé. Parce que la Bible dit, on a été racheté à un grand prix. On a été racheté à un grand prix. Mama kanisa itozaka na mwana moko. Mais mwana moko anafa kufa po basusu babika. Est-ce que yo kopesa mwana yo? L'Éternel a fait cela, mon frère. L'Éternel a fait cela, ma soeur. Et il dit, on doit revenir. On doit revenir sur le chemin. On doit revenir sur le chemin, bien-aimé. Afin que les œuvres mortes puissent tomber. Les œuvres mortes puissent nous quitter au nom de Jésus. Et quand on a la position en prière, tout ce qui est de kobonde là. Et pendant un aussi qu'on a bombo ina bato. Ye o alinga kibiso ya mbwete biso to yebaye. Ye o apesa ki Yesu pe Yesu yaka kokisa ki mokano na ye pe afongola kinza na bombo. Ye o aracheta kibiso na makila motu ya oyo mokili ekoka kopesa te. Oyo famille na yo koka kopesa te. Ye oyo yaki ko remplacer yo bien aimé na kati na famille na yo pote yo comme distinction. Oyo yaki ko tombola yo ko pona yo na famille na yo pote yo zala bien aimé sujet ya gloire. Oh bien aimé, ye oyo yaki ko longisa liboso ya kindoki ya famille. Oyo le baki ete bino boko bala te ma yo balaki. Alors baki ete boko bota te ma yo bota. Alors baki ete bien aimé boko tanga te ma yo zo tanga yo tangi po silisi. Bien aimé merci quoi le bi kanga mananzela na ye ko pese sika na oya misala nzoto te ko pese sika na oya bondoki te ko pese sika na oya mokili te kasi kangama na ye parce que tu as été sauvé par la grâce. Luka grâce na ye tango nyonso senga mawa na ye pona bomo na yo senga mawa na ye pona ndako na yo tango nyonso luka ye na bosolo na motema na yo mobimba pe yo komona nkembo na yo na ye bien malobi to poussa na penepe na ye pe ya ko poussa na penepe na biso to mikiti sa bien aimé ya ko tombola biso kasi toloba non na onyo so mabe kande zo susu sikate ko yina lisusu na maloba na yo te ko boma lisusu na maloba na yo te bien aimé ko kane la batu lisusu na maloba na yo te na ba penser na yo te sala tout bien aimé boma liste wana ya benemi lelo boma liste wana ya benemi effacer maloba ya kanda ya haine na motema na yo na monoko na yo. Effacer maloba ya vengeance na motema na monoko na yo. Monoko na yo soki elingi loba ya haine ya kanda bien aimé pekisa yango au nom de Jésus. Loba je ne tomberai pas pour l'amour de Dieu. Je ne laisserai pas place à la haine. Je ne donnerai pas place à la vengeance pour l'amour de Dieu à cause de sa grâce parce qu'il nous a sauvés par la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Ne n'aurez pas aux alliés. Pendant que pambola pour la lilo banaï. La ligo banasko comme matananga la prière.
tozokende kopambola nzambe mpona liloba na ye. Ye nde aza nzambe mosusu lokola ye aza te. Oh bien-aimé, zwa position na prière tozomata. Tozokende koloba na nzambe merci mpona liloba na ye. Tozokende kokumisa ye bien-aimé po ete aza malamu. Ndeko na nga banda siko komata na ngai. Loba mokonzi merci parce que yo ndo obikisanga na ngolu na yo. Obikisanga na bolingo na yo. Opesaki Yesu Kristo lokola mbeka na motuya po ete na nzela na ye ngai na bikisanga. Ndeko na nga mata na nga na losambo. Mama na nga mata na nga na losambo. Loba éternel azokumisa yo mpona liloba na yo. Nazokumisa yo mpona présence na yo. Nazokumisa yo mpona œuvre de la croix. Bien-aimé bondela. Yenda zanzalo mosusu lokola ya zate. Ndeko na nga mata na prière. Azana biso na sika oyo atikaka biso te. Oh, il nous a aimés avant que nous puissions être nés. Bien-aimé, il nous a choisis. Il nous a élus avant même la fondation du monde. On ne connaît pas au nom de Jésus. Tu es saint, toi tu ne changes pas. Tu es saint, toi tu es fidèle. Kolona pomo inzambe na bokasi nyos. Yawe moko ta kokani na yo. Yawe moko ta linga biso lokola yo. Yawe ngana zonzonga pona kokumisa nkombo na yo. Pona koloba merci pona bolingo bwa yo. Pona koloba merci pona belo yo zo salela ngana libota nanga. Pona koloba merci pona poko malelo. Pona koloba merci pona belo kolo yo sala ki mission mona kite. Pona koloba merci kolo pote ya solo ta munyo zo tika bisote. Nkolo ngana zo kumisa nkombo na yo. Yawe ngana zo bata masanjo le pai na yo. Yawe ngana zo zo misakembo pote yondo bongi na ngo. Moko ta sela biso lokola yo. Yondo linga biso liboso mokonzi na ngai. Nalobi merci pour la grâce. Nalobi merci pour l'amour na yo. Nalobi merci pour la bénédiction na yo. Nalobi merci pour la présence na yo. Nalobi merci pour la œuvre de la croix. Yonde nzambe mosusu lokola yo azate. Yonde mobikisi ya solo. Yonde mokambo ya solo. Yondo talisa bolingo ya motuya. Papa nani mosusu kiote. Papa koma tsanani. Yondo za alpha pour omega. Tu es notre refuge, notre force. Tu es notre paix, tu es notre sécurité. Et tu es la réponse à toutes nos questions. Bien-aimé bondela. Kumisankolo wana pota za maramu. Kumisankolo wana pota za na biso na sika oyo. Kumisankolo wana pota na fume biso bikuke na poko malelo. Kumisankolo wana pota zo permettre ngala auto poussa liboso na ye. Mama langa kumisa ye. Bondia nanga au nom de Jésus. Bondia nanga au nom de Jésus. Bondia nanga au nom de Jésus. Tu es saint, 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 Shaddai. Tu es saint et toi tu nous abandonnes jamais. Tu es saint Yahweh yo bongo alakate. Tu es saint kolomoko tako kamina yo. Tu es saint Yahweh yo ne mosikoli malam. Tu es saint, tu es notre force. Tu es saint, tu es notre paix. Tu es saint Seigneur, tu es notre appui. Tu es saint, tu es notre force. Oh parole de vie, oh parole présente, oh parole de puissance. Et Yahweh, moi je te lève dans ma vie, dans ma maison. Yahweh nazo kumisa nkombo le pote no fungole biso poko malelo opesi biso liloba na yo osala biso ngolu otalisa bolingo kuna na Golgotha obikisa koloba vina biso yawe na bino kumukemo masange le zongo pa na yo na bino kumukemo masange le mate pa na yo pote ndo sansa mususu ko ya zate okumisama au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Hosanna, 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 bien-aimé ndeko na ngala lingisi koyo tozotele kosenga mawa na nkolo mama na ngai papa na ngai tozokele kosenga mawa na nkolo pipa yo zali kende kosenga grâce pe miséricorde na nkolo pour la vie na yo pour la ndako na yo. Bien-aimé, la Bible dit approchez-vous de lui, il s'approchera. Et bien aimé, la Bible dit confessez vos péchés et il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et la Bible dit c'est lui qui avoue, qui renonce, qui abandonne, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Maman la limite au fond de la mitema, papa la limite au fond de la mitema. Ah, de quoi la gaille yoka yango na sa motema na yo yoka appelo azopesa yo na poko malelo. Maman yoka appelo azopesa yo na poko malelo. Mon frère, ma soeur, yoka appelo azopesa yo na poko malelo. Oh, il vient te rappeler la grâce. Il vient te rappeler le chemin de la grâce. Il vient te rappeler, bien-aimé, la résurrection par la grâce. Et bien-aimé, senga ngolu na kolo. Senga mawa panaye. Loba nzambe mawa na yo mokosi. Loba papa ngai na bebisaki.
bangai na papa na baby set. Mawa na yo moyenge bene. Lemona vina ngai. Lemona ndako na ngai. Adeko na ngai bondia na ngai au nom de Jésus. Bondia na ngai au nom de Jésus. Senga mawa na ye. Senga mawa na ye. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozanzam. Mosusu lokola yo azate. Ozanzam. Mosusu lokola yo azate. Kolonga na zo senga mawa na yo moyenge bene. Nabi mawa na yo mona vina ngai libotala ngai mobimba. Nalobi mawa na yo mokonzi na poko malelo. Yahweh na ye ko reconnaître masumu mangai. Papa na ye ko reconnaître mabunga mangai. Yahweh koloba ete o nyonso na salaki ya mabe. Directement toi indirectement. Consciemment toi inconsciemment. Ezalaki ya kofinga. Ezalaki ya macholi. Ezalaki ya lokuta. Ezalaki ya lolendo. Papa nyonso masumu. Enimaki katikati na ngai. Na ndako ya ngai. Yahweh na pomoi. Nazo senga na yo limbisa ngai. Jésus Christ de Nazareth. Nazo senga na yo limbisa ngai. Oh Saint-Esprit de l'Éternel. Nazo senga na yo limbisa ngai. Ekolo na yo kosoma motema. Je viens tel que je suis. Papa na lola na bombe lokote. Naza pe na loko kobomba te. Na lingi pe kobomba te liboso na yo. Yahweh na ye ko s'exposer afin que yo Yahweh yo ke la ngai mawa. Olebe de to pusa na penepe na yo. Yo ko pusa na penepe na biso. To mikiti sa papa. Yo ko tombo na biso. Yango na lobi mokonzi. Kotangela nga babunga wangate. Yahweh ko baluse longi na yo te. Kasi na bolingo pe ma yo tonda nango. Père éternel, c'est pourquoi nous avançons. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Afin que dans ton amour immense, Père, que ta grâce puisse se renouveler. Que ta miséricorde puisse se manifester. Jéhovah Shaddai, je demande ta grâce. Je demande ta miséricorde pour ma vie, ma maison. Et Yahweh, accepte de nous pardonner. Accepte de nous recevoir. Dans ta présence, c'est pourquoi nous sommes ici, Yahweh. Yahweh, banano bazopele na yo. Banano bazole la nekola ngaponde la. Banano bazosupamite na mokozi. Wata mosusu lokwa yo azate. Yondo zekimelo na biso. Yondo yebi kopikisa kokango na bavina biso. Ekolo na zo senga mawa mokozi. Libisa mokozi la ngai. Bipajo so bano bazali. Papa mawana yo. Au nom de Jésus. Mawana yo. Au nom de Jésus. Mawana yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mawana yo mokozi. Mona via moko la moko. Mona libota moko la moko. Ton kango la ma. Yahweh to pikisama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yo kanga de konagai. Na limito kende siko. Bien aimé. La parole de Dieu nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus bien-aimé nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a lavé, sanctifiés. Bisika nyoso ya masumu bana kokota. Bisika nyoso milimo mabe pirete bana kokota. Bien bele na makila peke ne ko renoncer. Et renoncer na wa mabe. Lo ba Yesu na ye pai na yo. Lo lenge na zali. Na bombe lo kote. Na sengi makila na yo. E peto na motema na ngai. E kata basinga banien. E kata ba point de contact. O nyoso zaki ya bodoki. Ya o nyoso zaki ya masumu. Ya o nyoso zaki ya milimo mabe. Ya o nyoso zaki ya pureté et ténèbres. Papa na lubi makila na yo. Ezwa contrôle. Na poko malelo. Na vi na nga. Na dako na ngai. Pona ko peto na ngai. Pona ko purifier ngai. Pona ko justifier ngai. Pwete ngai na lingete. Vi na ngai. Ezala ya yo. Pwete ngai na lobiete. Vi na ngai. Eza ya yo. Pwete ngai na lobiete. Yo sombanga na makila motuya. Bien aimé bele la makila. Bien aimé bele la makila. Bien aimé bele la makila. Loba papa makila na yo. Et le sang de la victoire. Et le sang de la rédemption. Que le sang puisse se manifester. Et ce soir dans ta vie. Et ce soir dans ta maison. Oh bien-aimé, Loba papa makila les longa. Au nom de Jésus, mon là. Au nom de Jésus, mon Dieu. Tomati, tomati, tomati. Au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et Père éternel. Jéhovah Shaddai. Yahweh to telemi lo lenge to sali. To mikiti si lo lenge to sali. Yahweh to bombie lokote. To yeko lele pana yo moyenge bele. Jehovah ngana zo senga eti. Makina o esala bokasa ko pesa biso bolimi sama masu.
Boka c'est qu'on purifie, qu'on justifie ma vie na biso. Makila o papa sopa na poko malelo. Na vie na nga mwasi na nga ya mwana. Na ndako na nga mobimba na poko malelo. Yawe nalingi makila ezwa contrôle. Nalingi makila papa ya kopetola. Pona ko libérer. Et pona ko diviser. Vie na nga libota na nga mobimba. Na ono sozaki na masumu. Na ono sozaki ya milimo mabe. Na ono sozaki ya vérité. Na ono sozaki ya ténèbres. Na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth. Pate na yebe de soki nazali kobika. Na poko malelo Père. C'est à cause de ta grâce. Yango na lobi papa. Na bolingo pe maoto na nango. Na bolingo eteni sama ki kuna na Golgotha. Pate Christ Jésus alobaki. Père, tout est accompli. Yango nga na zobelela. Makila. Makila na Yesu. Sopana na poko malelo. Na vi na nga na ndako na nga. Pona kokabo na vi na nga. Pa amba na biso na wabondokia. Bien-aimé bondela. Bien-aimé bondela. Bien-aimé bondela. Bien-aimé bondela. Belela makila na Yesu. Belela makila na Yesu. Epeto la vie na yo. Epeto na ndako na yo. Epi misao ya masumu. Epi misao ya ténèbres. Ekata ba contact à bondoki. Ekata ba contact à ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang puisse te laver, te purifier. Que le sang puisse te justifier devant l'Éternel. Au nom de Jésus, mon Dieu. Éternel des armées d'Israël. Toi qui es serve et fidèle. Yahweh na yango alinga biso lokola yo. Jehovah na yango alinga biso lokola yo, papa. Tika siko makile sale. Tika te makile sale. Au nom de Jésus. 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 Père, manifeste-toi au moyen du sang. Au nom de Jésus. Oh, que la puissance du sang et la puissance du sang précieux puisse se manifester maintenant là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, touche tout à chacun de nous. Parce que nous revenons vers toi. Père, tel que nous sommes, afin que toi, tu puisses nous laver, nous purifier. Oh, Yahweh. Ma vie, la mission de soleil. Papa, pour la mission de soleil, ça n'a pas battu. Mais que ta grâce puisse se révéler encore. Que ta grâce puisse se manifester encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hosanna. 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 Nekonanga tikala concentré dans ngai. Eh, maman, papa tikala concentré dans ngai. Tozo matali boso na nkolo. Mon frère, ma soeur. Tango mosusu yo ça déranger na problème à jalousie. Tango mosusu ça déranger na problème ya kanda ya haine. Tant que nous sommes dérangés d'un problème, il y a vengeance. Facilement, on se retrouve à cas. Ozoïna. Facilement, on se retrouve à cas. Bien aimé, Ozoluna. Facilement, on se retrouve à cas. Bien aimé, pour ça, il y a vengeance. Des fois, quand on dit que mais bimakaka. Bien aimé, ton sali qu'on ne peut renoncer. Na milimo mabe nyonso ya vengeance. Milimo mabe nyonso ya haine. Bien aimé, milimo mabe nyonso ya jalousie. Il pas yo sali bien-aimé. La ligne aux autorités. Parce que la parole de Dieu nous dit, en mon nom vous chasserez les démons. Bien-aimé, on y a ça manifestation milimo mabe. Ton sali ko kene koloba non nango. On y a ça badeko tungisa amanayo. Bien-aimé na ligi sikoyo. O kene koloba na amanayo. O kene ko exposer amanayo liboso na nkolo. Pona koloba ete nkolo. Longola kanda. Longola haine. Longola jalousie. Longola vengeance et katrete nangai. Au nom de Jésus bondela. Bien-aimé ko la kobondela, kopana kobele la makila, kopana kobondela, kopana kobele la makila, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'oba éternel mon Dieu, ngaile no oyo, nazo pusana, pen nazali ko renoncer, na onyo so akanda, kanda me makangai mingi, ene me makangai mingi, monument vengeance me makangai mingi, car c'est à cause du sang, à cause de ton esprit, à cause de ta parole, ce soir, Nazoloba non a oya kanda. Ce soir, Nazoloba non a oya haine. Ce soir, Nazoloba non a oya vengeance. Ce soir, Nazoloba non a oya jalousie. Na combo na Christ Jésus de Nazareth. Oh, nom puissant de Jésus. Oh, nom puissant de Jésus. Loba bien-aimé. Bonne langue loco. Mata au nom de Jésus. Bien-aimé, loba mon âme éternelle. Mon âme ne servira plus la colère.
Mon âme ne servira plus la haine. Mon âme ne servira plus la vengeance. Mon âme ne servira plus la jalousie. Au nom puissant de Jésus. Et je me nettoie. Et je me lave. Je me purifie par le sang. Je me purifie par le sang. Je me purifie par le sang. Bien aimé, que n'est qu'au kata. Et basinga réclamation à Bondoki. Il y a haine et il y a jalousie. Oh, bendakayo. Oh, famille latisakayo. Oh, bandeko latisakayo. Oh, mokile latisakayo. Bien aimé, na poko malelo. Renoncez, bien aimé, la makina. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'Éternel. Nous l'avons vaincu parce que Christ Jésus a dit, tout est accompli. Il a donné le sang. Le sang, bien aimé, a tout accompli. Le sang a ouvert le chemin de la vie éternelle. Le sang a crié mieux que le sang d'Abel. Jésus Christ est là. Oh, la parole est iscari manico resavale et colimasco fashai yesai coremale. Jésus Christ Hosanna. Hosanna Jésus Christ de Nazareth. Hosanna Jésus Christ de Nazareth. Hosanna Jésus Christ de Nazareth. Papa to e ko renoncer. Yahweh to e ko renoncer. Ko bengana e molimo akanda. Ko bengana e molimo vengeance. Ko bengana e molimo haine. Na ba vie na biso na bandako na biso. Oh kastu rimane kalino maserine. Ibanasko vansanchi ko rimanoske rarasko paroma. Kurira maskide asko barasko rimane ke yara sesta yeno so maskide. Kilisto maniko ransan mari lesa no kubaya korema serike na soba. Oh kanimando. Yesu Kilisto manika shele la komaridasko minga nuku para sapa. Inakoro manasko lo esa liche stalino samunke manashele. Ela paroka salidiki. Inna no pasariko pa Jésus koskari manilo zana Kilisto vara makori ese la keraroma. Inekero maskoro ese. Yesu Kilisto bakuri besadi kabnano basi. Ina bomata. Dans nos maisons kaniko pasa. Dans nos familles imano korida. Partout on est serenita. Et maintenant que Marie va s'avaler. Le sang mariqué va saler. Le sang mariqué chichori va s'avaler. Le sang micarino sanjikena va s'avaler. Le sang micarina à cause de la parole que Maniko na sapalo pasela kaila sapa. Inaka no manike ya sapori ya sankonda Maniko yesedile. Yesu Kristo likamale raskina stadio ba. Nunga de raskista stadio wasaro waskidi desare. Kilisto wasara. Kilisto mankurile. Kilisto mukuri basara. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Afin que ta différence puisse être manifestée dans nos vies, dans nos maisons. Que l'Esprit puisse prendre contrôle au nom puissant de Christ Jésus. Que tout ce qui était haine, vengeance, que tout ce qui était empire, Père éternel, qui a porté, Seigneur, la vengeance dans leur vie, puisse quitter au nom de Jésus. Ah, mon frère, prie, et ma soeur, prie avec moi. On doit chasser cet esprit de haine. On doit chasser cet esprit de vengeance. On doit chasser cet esprit de colère. On doit dire non à cet esprit d'impireté, de haine, de vengeance au nom de Jésus. Et carido, so story, many caridasko, many kedosko, the consequence to you as I be kuri paskashari, halo, malo, kuri, the Jésus-Christ de Nazareth, que dans nos vies, dans nos maisons, l'Esprit éternel puisse maintenant prendre contrôle. L'Esprit de feu, de puissance puisse maintenant continuer à agir. Et bien aimé, bondela, boya lokuta, boya vengeance, boya haine, boya nous soit jalousie, boya bien aimé ya haine, boya nous soit kanda, bengana molimo wa mabe, bengana ngo, loba yo kanda, yo haine, yo jalousie, nazo bengana na vie nanga, nazo bengana na dako nanga, au nom puissant de Jésus, parce que Jésus-Christ t'a vaincu, parce que Jésus-Christ t'a vaincu, parce que Jésus-Christ t'a vaincu, je te chasse dans ma vie, je te chasse dans ma maison, je te chasse dans ma vie, je te chasse dans ma maison, sors maintenant là de mon âme, laisse mon âme tranquille, laisse mon cœur tranquille, laisse mon âme tranquille, sors de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé Boya, bengana molimo mabe akanda, bengana molimo mabe ya haine, bengana molimo mabe ya vengeance, loba yo haine, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Kilisto, quel est ta masco, il m'a resté, chade barukorios. Que ta main puisse toucher Jéhovah. Que ta main puisse toucher Jéhovah. Pour libérer par la grâce. Libérer à cause du sang. Libérer par la
parole puissante. Maintenant là que nous vivons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Christ a vaincu la haine, car Christ a vaincu la vengeance, car Christ a vaincu le mensonge. Maintenant là, prends contrôle de nos âmes, prends contrôle de nos maisons. Lave et purifie. Justifie nos vies, nos cœurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons non à tout esprit impie, cet esprit de destruction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hosanna. 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 Bien-aimé Yokangai. Bien-aimé Yokangai. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de chasser les démons. Mon frère, ma soeur, et il nous a donné les noms qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Bien-aimé bando qui babanga kakombo na Yesu. Milimo mabeba démon babanga kakombo na Yesu. Lorsque toi tu invoques le Seigneur, c'est pourquoi la Bible nous dit, bien-aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, parce que dans le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a la résurrection, il y a la vie, il y a la délivrance, il y a la liberté. Alors on va invoquer le nom de Jésus. Bien-aimé, oh nyonso bien-aimé, ebandaki komema biso bien-aimé na bondoki. Milimo nyonso bien-aimé envoûtement. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit de destruction, et tu n'as qu'au panza, et tu n'as qu'au bébisa, et tu n'as qu'au jamais au bongisa, et d'ailleurs jamais bien de mon sana, au côté sa kimia, ton zo kende kozwa autorité, au nom puissant de Jésus, pendant qu'on kende koloba non, na milimo nyon soit envoûtement, na milimo nyon soit destruction, na milimo nyon soit séparation, milimo nyon soit division, et bien aimé, soit autorité sur koyo, tellement le qu'on a moi dans Zambé, avec force au nom puissant de Jésus-Christ, bengana o nyon soit destruction, bengana o nyon soit bondoki, bengana o nyon soit famille Jackie, bien aimé, pour être contrôlé Amanayo, pour être contrôlé Vinayo, pour être contrôlé Palanayo, soit autorité, pour être contrôlé Ndakonayo, et puis massiko au nom de Jésus, ah, bien aimé, bengana milimonion soit envoûtement, boya milimonion soit destruction, boya milimonion soit haine, au nom de Jésus Mata, au nom de Jésus Mata, au nom de Jésus Mata, éternel toi qui es saint puissant, éternel toi qui es saint puissant. Yahweh nazali koloba non. Na milimo nyonso ya envoûtement. Oh nyonso ya destruction. Ya division. Et yaka koluka kosimba ngai mwasi na gato bana. Et yaka koluka kokota na ndaku na nga pona ko semer désordre. Et yaka koluka kokota na ndaku na nga papa pona ko semer division. Peu importe origine nango. Peu importe source nango. Papa na poko malelo. Parce que tu me donnes la parole. Parce que tu me donnes ta grâce. Parce que tu dis vas-y. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. Oh non, c'est pendant comme ma destruction. Oh non, c'est pendant comme ma envoûtement. Oh non, c'est pendant comme ma papa ya division. Oh non, c'est pendant comme ma désordre na ndaku na ngai. Peu importe origine na source nango. Nazo tinde nango moto nom de Jésus. Nazo tinde nango moto nom de Jésus. Nazo tinde nango moto nom de Jésus. Nazo be bima na ndaku na ngai. E bima na via mwasi na ngai. E bima na vie na ngai. E bima na via ba na ngai. E bima na Congo de Jésus-Christ. E bima moto de beta. Me belle la moto. Soit autorité, boya destruction, boya envoûtement, boya on soit désordre, boya on soit minimum paix, on soit impureté, et y'a un ko bebisa, y'a un ko semer désordre, et l'idée on va na qui mettre la bande konayo, et l'idée on va na qui mettre la mobile non na mwasi na yo, et l'idée on va na qui mettre la bana yo, et l'idée on va na semo. Télémélango nom de Jésus, télémélango nom de Jésus, télémélango nom de Jésus, télémélango nom de Jésus. Nobana bengani yo, nobana bengani yo. Na vie nanga na dako nanga, na bengani yo monimo fituma, na bengani yo monimo destruction, na bengani yo monimo division, na bengani yo monimo haine, na bengani yo esprit impur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, que ta main puisse localiser. Oh que ta main puisse localiser. Vas-y mon Dieu, par ta main puissante. Que la main triomphante puisse continuer à opérer dans leur vie. Au fait de l'éternel, monte, 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 touche, libère, libère leurs âmes, libère leurs maisons. Là, Père, j'ai dit
que cet esprit mauvais puisse sortir de nos maisons. Maintenant là, puisse libérer leurs corps, puisse libérer leurs âmes, libérer leurs maisons. Maintenant là, au nom de Jésus, esprit de feu, vas-y là, maintenant là, au nom puissant de Jésus. Je dis, laisse leur corps, laisse leur maison, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Touche et libère. Que le feu puisse toucher. Que le feu puisse toucher. Envahir leur vie et leur maison. Au nom de Jésus. 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 Hosanna. 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 Manifeste-toi, Jéhovah. Manifeste-toi, Jéhovah. Manifeste-toi, Jéhovah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. C'est lui qui est le Dieu de toute grâce. C'est lui qui nous a aimés. Il nous rendra inébranlables par son Esprit Saint. L'Éternel nous rendra inébranlables. Oh, bien-aimé, na lingi pa yo sali. Loba papa si kon alingi moto molimo soit binangai. Loba papa na lingi si kon moto molimo soit contrôle ndaku na ngai mobimba. Eh, bien-aimé, loba papa yaka remplir nga na force à Saint-Esprit. Ah, ya lokuté mamanga susute. Ya kande me manga susute. Ya ene me manga susute. Ya jalousie me manga susute. Yaka remplir ndaku na nga na moto Saint-Esprit. Bien-aimé, moto, bénis la moto, que l'Éternel puisse te rendre inébranlable, que l'Éternel puisse te rendre inébranlable, que l'Éternel puisse te rendre inébranlable. Demande la puissance du Saint-Esprit pour ta vie, que le feu puisse souffler, oh, que le feu puisse souffler dans ta vie, dans ta maison. Maman bondela, papa bondela, lova moto ne beta na ndaku nangai, lova moto na molimo kota katika nangai, moto na molimo zo contrôle la vie nangai, moto na molimo zo contrôle ndaku nangai, au nom puissant de Jésus-Christ. Mama bondela tomati. Et de konanga bondela tomati. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le feu de l'Éternel puisse maintenant la bien-aimée prendre contrôle. Que le règne, la puissance de l'Éternel puisse prendre contrôle de ta vie, de ta maison. Oh, pour éloigner à jamais la haine, pour éloigner à jamais la colère, pour éloigner à jamais la vengeance, pour éloigner à jamais le mensonge, pour éloigner à jamais les esprits mauvais. Au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, la moto. De konanga bela moto. De konanga bela moto. De konanga matabela moto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bela moto. Moto Saint-Esprit. Et quand tu as vu nayo. Moto Saint-Esprit. Et ils ont contrôle. Oh, que le feu puisse envahir ta vie, ta maison. Et papa nazali kobele la yo Zambé na bomo. El Shaddai, toi qui es le créateur incréé. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, toi qui étais, qui est, qui vient, toi qui reste à jamais le même, toi qui nous sauva par la grâce en Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, j'invoque à ton nom, j'invoque à ton Esprit Saint, afin que Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, qui ne vient que de toi, créateur de toutes choses, Yahweh puisse habiter mon corps, puisse envahir ma vie, la vie de ma femme et de mes enfants, la vie de mon enfant, la vie de ma maison, que ce soit, papa, la différence puisse être palpable à cause de ton esprit, à cause de ton sang, à cause de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Et papa, la zoloba, monte ton molimo, et souffle ce qu'on a d'accord. Et souffle ce qu'on peut être aux amis. Et souffle la vie dans Bango. La combo de Jésus-Christ. Au feu du Saint-Esprit. Esprit de vérité, esprit de feu. Esprit de vérité, esprit de puissance. Esprit de vérité, esprit éternel. Esprit de Christ et Jésus. Souffle dans nos vies. Souffle dans nos maisons. Souffle dans nos vies. Souffle dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit éternel. Jéhovah Shaddai. Et mon ton aïe soit contrôle. Et mon niveau aïe soit contrôle. Et n'importe quel dans ma vie n'a biso. Yahweh souffle moto. Yahweh souffle puissance. Yahweh souffle moto. Yahweh souffle puissance. Au nom de Jésus. Et y'a mon bekima. Y'a mon lile bima. Et y'a mon bekima. Y'a mon lile bima. Et y'a mon bekima. Et y'a mon doke bima. Au nom de Jésus. Moto. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien aimé bondela. Et ndakolanga bondela. Et maman langa bondela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, il a dit, il nous a sauvés par la grâce. Il nous a sauvés par la grâce.
Oyebe le rogné zo tundi sanda kona yo. Vendredi oh bien aimé. Lo sambo na zanini. Lo sambo na vendredi oh zanini bien aimé. Mata siko na lo sambo wana. Banda siko ko msama lo bawana. O ndinga ko lo bena nzambe na yo. Bien aimé pona fina yo. Pona ndako na yo. Nino bo ndinga ko lo bena yo. Lelo ko ndinga ko senga na yo. Bipalo ndinga ko senga ngolu na yo. Lelo alo bisenga ngolu. Lelo alo bisenga ngolu. Bien aimé lo ba. Bien lo bango, bien belela. So ke mabolongo na se, so ko tombo na maboko likolo, bien so ko chatolo na se, bien kende. Lui misela lo sambo na poko malelo. Lui misela lo sambo na poko malelo. Bien vendredi lo sambo na yo sanini. Lo sambo na vendredi le sanini mama na ngai. Lo sambo na vendredi le sanini papa na ngai. Et ce qui ça pour la vie na yo. Pour la mwasi na mobali na yo. Pour la bana na yo, pour la ndako na yo. Dès qu'on a lo bango. Parce que grâce na ye. Parce qu'il nous a dit, il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute grâce. Il nous a sauvés par la grâce. Il nous a appelés par la grâce. Il nous a justifiés par la grâce. Bien aimé, il nous a glorifiés par la grâce. Il est là dans sa grâce. Et c'est le mawana ye. Bien aimé, misela e maloba wana. Loba papa. So kezala ki santé. Bien aimé, talisé pour ma santé wana. So kezala ki bien aimé. Ma problème social, dans les sanguango, bien aimé. Oh, non, c'est ça que tout ça yo. Ce que ça qui minimum mabé, ce que ça qui spirituel. Eh bien aimé, puis c'est le bawana. Non, papa la ligne li kamwa ici là. La ligne au fond de la langue là. La ligne ici là. La ligne au fond de la langue là. Bon, au nom de Jésus. Pondez le nom de Jésus. Ande kolanga mata. Lo samona vande dans les lots. Lo samona vande dans les lots. Bien aimé chamotema na yo. Fongola ngo panaye. Parce que la parole de Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi je vous donnerai du repos. Bien aimé azala posa yo kayo. Comme ça qu'on peut sayo kinya. Abonde la maman. Abonde la papa. So que ça bokango la milo papa kangolanga. Ce que ça l'oblige le papa biki sangai. Eh bien aimé ce que ça liberté le papa ngai oh yo na sala libre. Ce que ça mosala le bana so mosala. Que le mail oh non ce que ça motema na yo. Les autres ça libota na yo. L'obéler. Au nom de Jésus. Au nom de Canaan nous sommes ici pour toi. L'ensemble de la biso ezalité papa. Yo ya okambo na ba fille na biso. Ta parole me dit par te mettre sur nous sommes guéris. Et Seigneur toi tu dis lorsqu'on viendra, on reviendra vers toi, Seigneur. Toi, tu nous donneras la paix et le repos. Père, viens, Seigneur, guérir nos corps, nos âmes, nos esprits. Viens, Seigneur, libérer nos corps, nos âmes, nos esprits. Viens, Seigneur, envahir nos vies, Seigneur, de ta paix et de ta joie. Viens, Seigneur, remplir nos cœurs, Seigneur, de tes promesses, de ta paix, de ta joie, de tes miracles. Viens, Seigneur, agis dans nos maisons, prends le contrôle et domine. Viens, Seigneur, Yahweh, réponds à nos supplications. Réponds à leurs supplications. Jéhovah, réponds à leurs supplications. Père, réponds à leurs supplications. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, qu'il puisse être guéri, qu'il puisse être délivré, qu'il puisse être guéri, qu'il puisse être libéré. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, papa bikamo ekuta na bavi na bango bikamo ekuta na bandako na bango na kombo na Yesu Kristo. Père, touche et guéris et libère, touche, guéris et libère au nom puissant de Jésus Christ. Et Jésus Christ de Nazareth bien-aimé alingi lombango ete nzambe alingi tobonde la pona ba ebazobela ezana molimo akufo monguna azoluka kocha epa na bato ebele. Tozali kokende kotelemela milimo nyonso ya maladie o ezanga kombo pe ya mort subite. O nyonso bien aimé eza toute forme de maladie impure pe molimo mabe akufa. Le Seigneur veut que nous puissions prier contre cela. Dire un mot afin que sa grâce puisse se manifester. Afin que la vie puisse se revenir. Nalingi yo mama, yo papa et pa yo zali. Le bagaka non à toute forme de maladie. Le bagaka non à o nyonso za molimo akufa. Liboso na yo, na ndako na yo, pe la ba nyonso te bonde le nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es saint. C'est que tu dis Seigneur, c'est ce qui se passe. Tu as dit non à la maladie. Tu as dit non à la mort. Et aujourd'hui, Père éternel, tu as dit, tu viens encore renouveler cette grâce-là. À cause du nom de Jésus-Christ, Yahweh, moi je me lève. Et je dis, Père, que tout ce qui est révélé de
mauvais dans nos vies, dans nos maisons, maintenant là, puisse être condamné et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je dis non à toute forme de maladie impure. Je dis non à tout esprit de mort. Yawa ozotali seliboso na mama oyo. Yawa nazo boya ngo na kombono Yesu Kristo. Nazo boya ngo na lobi elle ne mourra pas. Je dis elle ne mourra pas. Je dis elle ne mourra pas à cause de ton nom, à cause de la parole que je viens de partager avec elle. Au nom puissant de Jésus. Yawa na benganyo nyonso malade. Na benganyo nyonso akufa. Bipai bazali. Yawa bipai bazali. Kono tika loboko na nguye komo. Grâce ne se renouveler. Lobby connaît côte. Bon moyen côte. Protection à eux, ça me la bise. Bon baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hosanna. Hosanna. Merci éternel. Bien-aimé Pambola Kankolo. Le bana merci pour ta zala qui n'a biso na poko malelo. Le bana merci pour la bolingo na epé senga protection divine. Eh Hosanna. Le bana nzambe yonde mobati ya solo yaka bombangai. Teko bana komi kumisa na vie na ngana ndako na ngabondela. Bondela, il est là, il est merveilleux. Oh, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, El Shaddai. Tu es saint, tu es merveilleux. Yahweh, merci pour ton longoli malade, ton longoli koufa. Pour renouveler grâce, pour pessibiso li lobana bombo, pour pessibiso esika pele na yo, loboko na nguya kolo. Wezo bindela biso tata motozo mona te, wezo bomba biso tata motoye bakate, wezo fungola nzela bikama na bavina biso. Éternel, moi je viens glorifier ton Seigneur. Tu es le Shaddai, l'éternel, mon Dieu. C'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est toi celui qui était, qui est, qui vient. C'est toi qui m'as donné la parole de vie. C'est toi qui m'as sauvé en Jésus-Christ de Nazareth. Et Christ venant dans le monde, il a dit, Père, tout est accompli. Et moi, j'ai été racheté par un grand prix, le sang de l'agneau. C'est pourquoi moi, je bénis ton Seigneur, toi qui es l'éternel, mon Dieu. Ton nom est Saint Jéhovah. Yahweh, comme ça va la vie dans la dame, comme ça va la vie à Bana, Koba kolo na kosala ete kembo zonge pana yo bamona loboko na simba bango ya bikamo ne kota na bavina bango mitema na bango papa e koma transformer mitema na bango ya mbakimia e ya mabosolo e ya mabolingo bomoko na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth mitema na bango mona pole mitema na bango mona pole mitema na bango mona pole na kombo de Jésus Christ de Nazareth ba promesse la qui est kokisama papa kufa elle soit sikate car Christ Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi il a dit n'aie pas peur car j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi il a dit si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons mais c'est lui qui vit en nous. Christ s'est donné pour nous. Père, je déclare cela pour leur vie, pour leur maison. Yahweh, viens, manifeste-toi dans nos vies. Protège-nous et continue à nous guider avec ton Esprit Saint. Soyez sous malam. Fais-toi ça et là le lingo liga. Donc nous sommes pas là. Aux ensemble malam. Tokumi sikombo na yo. Parce que tu étais là. Tu nous as parlé, tu nous as touchés, tu nous as guéris, tu nous as libérés, bénis. Et moi, je dis merci. Merci. Merci pour tout. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton bon délivrance. Et pour notre vie. Amen. 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 Bien-aimé, Ndekolangai. Dans le bin Zambé, dans l'eau la pambola yo, mon frère. Zambé na lola pambola yo ma sœur. Yo moto bandaki ko bonde la na biso. Yo moto bandaki ko évangéliser na biso na poko malelo. Bipa nyonso zwamaki. Tika ete nzamba pambola yo betela nzambe wana milolo. Betela nzambe wana maboko. Zongisa nkembo epai na ye. Loba na ye merci. Loba na yo kumisama. C'est toi le Dieu de grâce. C'est toi le Dieu de grâce. C'est toi le Dieu de grâce. Eh bien aimé, kumisan kolo apota zamalam. Zambe nanga koba na ko pambola bino. Zambe nanga koba na ko sela bino bolamu. Bien aimé, kimia sengo na ye koba na ko se renouveler. Mama la loboko kufate. Peu importe maladie au monguna zoloba. Peu importe maladie au monguna boaki. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grâce. Il vient de renouveler cela. Et toi, tu es guéri. Et toi, tu es sauvé. Et toi, bien-aimé, tu es protégé par sa main puissante. Notre Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, dimanche. Rendez-vous na biso dimanche na 20h. Rendez-vous na biso par la grâce de Dieu
dimanche na 20h. Notre Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. Tika ete nkolo na ngai apambola ba vie na bino, apambola ba santé na bino, abatela ba vie na bino bandako na bino. Molimo mosantu na ye akoba na kogide bino pe bandako na bino bonso. Nzambe apambola bino bien-aimé tomona ni bongo mokolo mwa dimanche na tombeli bino pokwa elamu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye. The master of all. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.